Ground personnel, please leave the aircraft now. Lily Cabello, toujours, hein? Moi, ma fantaisie a bien plante, hein? Tala kaka, tala ba bijou, ba madame ba bambo ezali, ba phénomène, bo contacter biso, ba likase ezali, biloko kitoko, toza nango nyonso. Namboka nini Judith? Toza en Australie na PEF. Totindaka wapi? Partout. Soko tindi tozali mpona kotinda. Bino na Kinshasa pe toza. Toza kuna pe na Kinshasa. Soko ke tokotia adresse na matete. Tozali. On est britannique. Oh, tozali. Partout au monde, tozali. Baya mwasi, baya mobali, oya Australie, bolinga ndeko na bino boko kosuma biloko kote mosusu te. Oyo bazali na mpona kotonga ebotika bo sapoti Lili, bolinga aza mwana biso. Lili Cabello toujours. Ok, TikTok. C'est ça la vie, hein? Voilà. Maman Lili Cabello. Maman Lili. En tout cas, maison pizza. Et ça, fan de pizza, maison fan. Voilà. Maison, c'est un fan de l'autre, il y a un hôtel pour mater. Voilà. Maison, n'est fan du temps. Talaka, il nous rejoint. Présentation, c'est pas Cabello. Maman. Voilà. Voilà. Il y a maïs, il y a fandi, il y a couleur nyonso, couleur nyonso ça encore pour ces ali, tout ça va cataliner, fandi awa, donc il y a commentaire tout ça qui. Voilà. Commentaire ça qui on va dire, il y a beaucoup de temps là quand on se monte, ta biloko, ta là, mais ça des fois. Bon on peut pas ça. On le battait. On le battait, donc il y a pour le long, il y a des commentaires, il y a des mots comme ça. Voilà. Et moi je fais une félicitation. Voilà. Depuis que la yé, la soute n'a pas d'accord, on a son la canne. Non. Les autres tirés. De ça on t'a dit les gars, on les gâté pas quoi. Ah on les gâté. Hein? Tala ka ko. Tala ka. Lili Cabello. Tala yo moko tala ya ko kutu mingi te ya ngoyo. Voilà. Ya ngoyo ya ko mingi te. Ah te en tout cas, na se pe na leli yango makasi. Nulle part ailleurs, point. Voilà. On a point ya kiyimbi, okiti na mongo ya boy. Exacte? Voilà. Exacte awakaka nde awakaka. Lili Cabello. Lili Cabello. Voilà. Yende number 1. La Australienne. La Australienne. Voilà, on est australienne. Donc ils sont côté à Obili, Australie mobile. Voilà. On est australienne. Merci. Maman Lili, au monde a sauvé moni maman Antoine bakana yo bras droit na église yende. Au monde a maman yé aye ko tala place abi non abi papa fils obe classé abi papa e ko leka bo tenga pe fona leka. Donc au monde que sauvé moni maman doit lobby. Donc makambo ça bien awa toujours continuer ga awa toujours. Venez nombreux dans la maison, c'est chez Lili Cabello, nous avons de jolis articles, nous avons de jolies robes, nous avons ici de jolies babouches et tout consort de perruques, de sacs. Donc si vous venez ici, vous ne serez jamais déçus. Nous sommes non loin de l'arrêt, nous sommes dans la commune de Matete, sur quartier Bateke, précisément dans la salle, passage obligé. Dans la salle passage obligé, donc ce n'est pas une adresse pour oublier, donc venez nombreux, la porte est grandement ouverte pour vous. Merci. Voilà. Solo nanga bandi au saranate. Voilà. Solo bandi au saranate. Solo awa bandi déjà awa. Moi déjà pas au kota on a déjà awa. Au saranate. Voilà. Au moins papa nous sommes mega kitoko hein. Maman, ah, on se montre des papa kitoko quand même. Hein, maman nanga. Personne n'a tête témoignage à papa maman. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Na sepeli makasi maman nanga. Oyo zanda kuna bino fo vraiment beaucoup ta bossa makamta kaka. Voilà, les pambola qui te voyons petit galé. Voilà, à sepeli makasi. Voilà, toujours Lili Cabello.
na pouvoir. Eh, bébé Claudia, cadavre. Voilà, maman na biso tali ndeni okota bilamba omoni ndenge nini vraiment. Ya boye vraiment bazwiwa. Ya boye ata bolobi ke non pour na marketing te ya boye vraiment bazwiwa. Moni robo o bois kamina ngoka. Li papa moya se. O sopé loko bien na mutu. Ça qui est bien ya. So ba pese 11/10 te ba jaloux. Wana nenga pena na lobby parce que na ota la qualité la mboyo. Ah. Bon. Bino peut pas juger, mais pour nous vraiment, ils sont 11/10. Très joli. Tu as la couleur, nango, eza rose, tu as la vert nango, et puis tu as suna pembe. Tu as la couleur na modèle lamba. Merci beaucoup. Papa, yo pe kuna déjà na amona déjà sur le belango, on a vert nango. Donc maison oyo na matetawa, na ebiti na kotia na place ni. Voilà. Donc eza likolo. Donc ndenge ezawa soko koti awa ino kozala desiti yoko sepela. Voilà. Kota na maison oyo ya Lilika Belo. Voilà. O sepela. Otona na esengo komima na esengo. Voilà. Donc kota na maison oyo ya Lilika Belo oza desiti. Voilà. Mama oza posa ya Kabelo, ya Kabelo kitoko ezali awa. Lilika Belo Eokani to makasi na bébé aye décoré aye inauguration bébé. Voilà, je pense que bozomona biso awa toza en direct ya matete. Donc awa ezali Lilika Belo nde muta opesa makambo. Et je pense que bozomona bango nyonso balati Lilika Belo. Donc soki okoti na maison ya Lilika Belo te nayebi te okende wapi. Lilika Belo aza awa azoteka kaka Belo te atieli biso na divers. Divers cela veut dire nyonso toza nango mposa tokoteka. Donc toza na ba fantaisie, toza na ba sake, toza na ba robe, toza na bilamba, ba perruque, mapapa butu koloba te. Donc eza biloko eza ebele. En réalité, biloko mususu nanu ekomité parce que biloko eza déjà na conteneur zoya. Donc ce qui est déjà commis déjà pour vous a déjà alerté que boy ba ke biloko c'est commis. Donc zo mona ba mona biso wana baza wana ba opesi la makambo déjà Lilika Belo toujours. Je pense que bozo mona ndenge ba point ici ba déjà ba polo donc awa eza déjà ya koyinda. Donc na ebité na kati na biso moko pe aza pe awa mama na biso oyo to bengaka mama Chadin mama Mongala ye wana apesi na makambo mama ndeni omoni maison. En tout cas ebele on les a té ata utunga na lobite misu na bino za déjà témoin voilà. Ça qui a bien toi na ba perruque bino mo botala no même ata ba couleur à ça que puis qualité donc même le moment où on a fier place aux alliés. Voilà. On va sentir que grande dame qui tient. Voilà. Et puis la perruque na bino vous allez décider tissage à bien. Tout ça ma papa non. Kitoko ya moi si surtout attends là si bien né ni so il pas bien té. Voilà. Zéro. Dans la qualité à ma papa tout donc yo mo vous allez décider. Voilà. Sala de musala. Sala de musala. Lilika Belo yoka ndongo bwaka mia bwaka mia na ba mamesha Lilika Belo alati poroka toujours papa Laurent dans le cadre de la sécurité. Voilà. Voilà. Ah, la charge. Voilà. Moi ça taille. Yo quand même boire mina pelouse. Ah. La bomba. Ya solo.
Bébé, réveille-toi. Ma caméra est oyinda. Les ouverture. Moi, leki ya mwana poto aza mwana poto. Demi-jiga. Demi-jiga. Yo kaka vele sopana. Demi-jiga. Ya kosakana te. Demi-jiga. Kidogo waspe. Efuta. Ma fille. Ma fille. Allez. Viens chez moi, allez, veillez. Bayo. Vas-y, j'avais un mot. Yango wana. Quoi? Tini lo video. To makasi. Surtout quand on a c'est bien ma papa payer salaire on kotika ba. Salaire kotika la awa. Oui. Bakoma mama awa siko moni siko maison moni ndeni ni mama nanga moni oza mwasi toko oleka okoti na maison lobi ana na maison yango nano lobi ana na maison yango misu na nga ndenge zabu etondi so na kile bilamba wow tona ozonga na mapapa suki tona ozonga na side ok na perruque naza sur salaire na ngai voilà bafamille balimbisa toko baolelo te nyonso na osomba biloko tala mapapa tala bakalite voilà oso na lati boye voilà. Na kotambola na démarche alors pele ba voisin ba sentir. Mais ma papa kitoko hein. Ma papa kitoko ngani na be misu nge komi kilo ngana suka apia tala mapa. Voilà, ma qualité. En tout cas voilà na coup d'œil. Voilà. Ba na coup d'œil boyebi vraiment en plus classement na bino ata mtozana poso somba te au somba. Voilà, mama ngana aloba je yoka mtu maonda aloba. Oza kilia. Poso somba te au somba po misu etonda otala nyonso esepelise. Voilà. La perruque na bino ya kitoko, basaki na bino. Donc féliciter bino vraiment les loro sali. Voilà. Merci beaucoup maman. Mais en tout cas là on a web sabino que biloko ebele eza na nzela biloko ebele eza na nzela eza na Chine ezoya donc biloko ezoya bokosepela trop bokosepela ya makasi oyo eza promotion tozosala ya maison na biso moko maison ya mwana poto la australienne donc Lili apenekoka mopenzi donc okomona kaka makambo ya bien ezosalama en tout cas awa ozomona bino moko bato bazokota bazofélicité